HP Media ba abonné na biso nyonso tout topesi bino mbote lelo toza na ngiringiri kolukela bino moko ya ba artiste comédien oyo aimitaka to pe suzi ya Papa Vie de loin boyokaki na sango ke Papa Vie de loin abelaki makasi alingaki akufa mais eza na moko oyo abima aimitaka ye toyebi te ye mutu asalaki ke Papa Vie de loin akufa po ye atikala na pouvoir wana to pe na succès wana on ne sait jamais yango wana ngana bino tokoti na ngiringiri na Avenue Niangara koluka moko yango ya ba artiste comédien balobaki na biso balobi Avenue Niangara il faut totala ba numéro tozoyeba te comme si eza awa to meka mpe kobeta nanu porte na ngana bino toyeba ye oyo alingaki aboma Papa Vie de loin po atikala na bonjour. Bomoni ye wana zo batama. Ye wana zo batama, bino mo boye bitalaka moto bakana kike, to batanga ki alinga ki aboma po atikala na succès. Nzoka koma na ye mwana musala place yango. Yanga bo babi ato kimo kimi biso. Tokanga yo kaka. Non, nazana na musala. Tokosola makambo yoshima. Bima kaka muki. Non, je suis travailleur et je fais les travailleurs. Okay. Bima kaka mukie o meka ko expliquer biso eloko ba kisaki yo nango mais leo tomoni Vie de loin azongi soki eza lokuta to pezaki ya solo o meka mpe ko yebisa ba nazana ta wana te parce que nazana ta nanga na musala si j'ai fini le boulotier et puis je vais parler le temps et pour l'apprendre en parleront. OK et le belo te po biso pe na caméra na biso ba biso to kotaka partout to ko gipe ko kota na kati boko bebisa nanga musala boko non papa kanga caméra wana boko bebisa nanga musala na ngai mais c'est que soki yo boyi biso oboyi HP Media c'est que ça ya solo yonde mutunga ko boma Vie de loin lelo zo sala osoni ko mona Vie de loin ko zonga na mboka ça va c'est bon. OK on peut partager où ata liboso ya place oyo sala ka musala na problème exact bandeko ya HP Media o bomoni papa yanga fier o to ebisaki bino suzi ya Vie de loin oyo boyokaki yokaki ke yenda imitaka Vie de loin oyo asalaki ke Vie de loin aleka na mbeka to pendenge toyoki na ba soupçon aleka na po ye atikala na succès wana yango wana to ekolanda ye ameka mpe ko expliquer biso eza vrai to eza faux mais avant de soto banda to koma na masolo ya Vie de loin to koyeba papa yanga fier abanda carrière na ye wapi epa ya nani po lelo akoma oyo ye akomi papa yanga fier boni bonjour bonjour près bandeko nyonso bazola nanga partout dans le monde entier wana zomona les 3 fois par an français matondo miezi les garçons capables na Cape Town na Johannesburg na Cape Town na zomona Beningimbi Beningimbi motema ya papa Boni Lutama wana kuna na Cape Town na Afrique du Sud kala mingi pete na zo ya wana na yebike na koyamba ma déjà na maboko na yo Beningimbi Queen B donc na bosani pété na lobby après Afrique du Sud donc Maroc le Maroc matin on a zomo na après Afrique du Sud c'est que évidemment le cas en Afrique du Sud le cas na Congo kokaki était Hollandi était kuna ouais makambo zolo ba wana eza bato o ba ko ba mo be mabanga parce que ba yebi oyo nga na za pona vie yebi oyo nga na za pona ye oyo lobi na ota yemo yanga faire bato bazolinga ko sala nga mabe na yebite so nga lelo Vie de loin na zate na envie succès nanga bango pete mutu bakozwa ngo bongo nanga bango pete mutu bakotika nango c'est-à-dire na ka Vie de loin na otika la ka Vie de loin azaka Vie de loin otika la ka Vie de loin papa yanga fier obandi carrière na yo wapi po lelo ozwa makanisi ko imiter Vie de loin okataki ngai alobaki après Afrique du Sud nazo kota Maroc wana zomona international mukoko batezadio donc ça y est déjà on va dans hôtel mais tu seras chez moi pendant ba séjour nanga donc international mukoko batezadio bientôt là nazo sala déjà wana na Maroc to sola kaka ndenge to kanaki papa yanga fier abandi musala na ye na quartier na balabala place abanda ko fana na lingwala et azaraki parmi bato yo ceux qui bayaya quartier ba moni bazolo ba kena mona ozalaka comédien façon ya ko lobela façon ya ko zalela donc azalaki vraiment azalaki compromettre déjà quelque chose que non un jour azala oyo azali lelo après wana na komi ko sala ba show na ba journée culturelle na ba école
na bandi kosala bashow na bajournée culturelle na baécole koimite bakoko seigneur à l'époque bapululu à l'époque na baki banda koimite mwa bato ebele et na moment moko nde boye siko nayaki kozwa discipline ya koencadre talent oyo ya ngai tofungolaki groupe na biso moko ya église comme nango ezalaki groupe la présence de Dieu. Tobandaki kopotana entre nous par rapport ya musala yango kaka tellement tobandaki kaka kobaluka kaka esika moko naki ko trouver bon ya kokende les groupes les unis ya mama Pembele. Na travaillé pas mama Pembele pendant beaucoup des années et après toyo kolongo pa mama Pembele to sali groupe na biso moko jet set tipinga ya balongi na yeko longo wana na yeko kende pa ya Queen Mother via mama via na yeko kende pa na ye wana pe kuna na umela na nga vraiment te na umela kite na ye lisusu tozongeli groupe na biso tanke kaka banoko kaka to bande ko potana et ti enfin tango mama Pembele ya lisusu mwana ozobaluka boye nini zonga kaka pa ya mama to sala makambo ndenge to bande ko kanela na zongi pa mama ta na zongi pa mama na tanda pe ogi papa ogi pasa zalaki pa zena aye ko longwa aye ko solliciter nga ke yanga fait ko sala pe eloko oyo ko gipe ko kamusa pe Congo ko kamusa pe mukili et azoye ba ndenaki kondima to sali groupe nouvelle génération de papa ogi oya zaki coordonnateur atikala ki fondateur nga na za président et ti lelo tozo démarrer na biso na zananga et puis ndenge nzamba sali makambo nazo koma international ne nazo kende pe ba partout ndenge na wuti place na wuti na ndenge nazo ngide pe ndenge nazo kende ba place nazo kende papa yanga fier bato ya ko imiter pe bazalaki ebele bando banda carrière na yo omoni pa président ebele bayo pe bazalaki ko se déguiser pona nini yo imita osepelaki kaka o imiter vie de loin ti lelo ekoma ba akize yo ke yonde mutotindaki bato baboma vie de loin pour carrière na esila po yo lelo o mato fulama po so totali bien na ba dédicace na yo otangiti ba Afrique du Sud parce que président vie de loin a oti kozwa traitement na ye ezo salo pas c'était comme on est sous vie de loin en vie omoni eloko bo magabiso bino pe bandeko na biso ba journaliste nde botiaka biso na ba conflit moko boye oyo biso moto satandaka nango te toke na ba net dernièrement kutu eloko wana pe ve abenga ngai bakomi yanga faire aboyi vie de loin soki pona likambu songolo pakala kango bato ba moni titre wana babengi malamoko ve pe kwa za rasage abengi yanga faire tana yoki likambo boeza na luki émission na internet na moni na tindeli elia na bive kota otala émission tanga tele émission donc façon on a kumisela ki façon na lobelela ki donc yemo rabino moni ke no ba journaliste ndi mutu bazolinga bataka biso na ba kokoso o aza petit ya vena ye ndenge za na Afrique du Sud to solola de temps à temps to sololaka to komanaka donc c'est mon vieux vraiment o yemo ko ba yanga faire ceux qui ozo jouer na mona ndelo ko la nga mutu nazo jouer mais ozo sal mikolo le beblo ko komo bakisana c'est comme si o kominde tiko kimangai fanda kaka na nga wana ko ngi ko bateka lokwa nga video na za yo okoyiko bimate donc okoyiko bimape na ba manière mo bope o leki na nga yipe kutu mais yanga fier tangu yazo senga yo pona ebite mutu abimisi idéologie na ye andima kaka yo muninga o yesima ozala kaka na place na ye wana ozomo ateke azoluka a étouffer yo po bato ba akizaka ka yanga fier abima alanda vie de loin po il faut bima pe ne loko na yo moko boye nde baninga musu pe bazobima so landelinga bien ofandi pena bien o mona ngake nazana ki yanga fier. Vous comprenez? Papa dit maman ne vino koyase. Zomona. Skora mama. Oya shongo ya bashi yo nini ya. Papa ndi yango nini ya bashi papa ya. Vous comprenez? Nazana. Vous comprenez? Donc c'est ça qui là. Là je salue mon boss Edo Amani. Papa Edo yo moko yoki yanga faire alobi pas na moi babiloko na ye ya moko ya kati idole azanga raté na boulot tout même la niveau ya ba pasteur avant comme pasteur mais azala toujours na idole na ye ngai ba idole na nga bazali donc c'est-à-dire na sangisaka omona ata musu ba yo omona ata biso tata ne ofine mama
wana Sundiata maniata nasalaka symbiose nasangisaka bango nazwi bidibidi nazwi vu de loin nazwi Sundiata nasangisa l'époque na nosangisa na Vetito nde na banda opesa siko poison mo na kati wana nde na yesu ko nanga moki yanga fieri bapenzi mama na vile ozo comprendre papa yanga fier oyo bomanga pandi papa yanga fier esalaka yo ndenge nini ntango bokutanaka place baartiste bazali oyoki to likama ya mbaso ekwei nde babakelaki mama epela to ya poison ebangisaka yo te ke un jour mpe mutu moko boye asala o mabe wana to yo mpe osala ngo moninga non ebangisaka ngai te sauf ke nayebi ke non na mosala na biso vraiment ke motema mabe eza makasi mutu akopesa yo chance okende liboso tosala nini aza te mpo moto azowela intérêt na ye moko mpo na nga vraiment bandeko bosalaka makambo wana botika yango parce que mbongo pena eza yango su pena tene ya boulon ndenge ezalaka liboso ezalaka bokotune banzonzinga ya DVD boye producteur a proposé combien bosoli mpe bosuli tamosusu ba $500 ntango osali film ya $500 otie na poche obwaki mwa batuno mpe bomwa tasu $1000 $2000 mpe uti libanda eye mpe osali nini mwa kare mwa nini lelo tokoma okende bamakolo kaka liboso to banda tamona mwa bakare banini mwa palais mpe ya bien parce que nzonzinga ebanda kofuta mais lelo oyo ezofuta nango vraiment te mais tokoma kolia kaka na bakadre moko kaka bandenge moko akwa ser okende kosala moninga mabe akwa ser obwakela moninga mbaso parce que ofandisa ye kaka boye ntango mosusu mpo ofandisa ye boye oleba banda kobenga yo mpe nde babengelaka ye baobengana bango mpe yo te ozomona teke eza nango eloko moko ya pamba donc tolingana tosimbana nautaki Cameroun namonaki comment les artistes camerounais ndenge bomoko moko boye oyo baza nango soki otali fe momonaka na oyo eza kaka ya mbebo te eza vraiment ke bomoko moko boye ya famille mpo basani baluka batombola culture na bango batombola bendele ya art na bango mais biso awa ekoma le contraire omamina ve mo penda vandela penda poussin penda donc afino kaka donc obima penda te olia mbongo ya mosala te osala ta donc baeffort mo ozosala mais ozalaka soki na bandenge nini mo boye yanga fier question oyo il faut te poser ngo kaka euti epa mama na biso GH mama tuni yanga fier azosala succès oui toyoki yo ozo voyager eza kaka oningisi nde baninga surtout balobaka succès et yaka pamba te bamsu bazokimia na losambo bamsu pe bakendaka moko ningisa c'est que yanga fier pe pose ba passe wana nyo surtout ya kokeneti ba point noir ba Cameroun c'est koningisi moi quelque chose pour succès openo yo komi na ngo tozo banga oui na ningisi ko moi musala osango ningisa papa ekila osalelo te sango ningisa vraiment donc rien na ningisi non yanga fier ozondima no ki osimbikisi nasimbikisi ko nasimbikisi parce que bangomba nazomata wana donc kobondela yesu masiya donc kisi nanga c'est Jésus donc talaka so osimbi ete ça faut simba ngambo wana mosusu mpona bulo na biso eza bongo taka bana to banda babulo oyo tofanda tamusu na balion batigre bato balabala mitema moko boye donc ko ya mabemo na ndenge osakana te mais tosurvivre toaka bayanga faire tofandaka biso semaine mobimba pe boye babengi otunaka kaka donc eza facile te bafani na bango penda boye batali papa moko boye babia nga bakoma kobalancer batali vie de loin soki babenga batalaka vie de loin batali Sundiata batali ngai tosala nde nini so aza empêché oyo aza boye aza biso tozwa yanga faire oyo aza boye tozwa yanga faire je comprends ezalaka bongo yanga faire tozwa vie de loin tozwa Sundiata tozwa yanga faire toyebi te lelo bino baartiste comédien mpe bokomi kobomisa baninga mpona nini lelo bakobenga vie de loin lobi te ngai mpona jouer na film wana il faut moi $200 ou bien $300 mais bakokoya epa yanga fier andimi $50 $20 bomoni te ke bozoboma mosala na bino moko film ya 200-300 eza esu te baba film ya $200-300 eza esu te bokomo ndima na bino ba $10 $5 $10 te mais ba 200 eza te ozo comprendre parce que tokoma mingi beaucoup plus que se soutenir entre nous. Vous comprenez? Tokoma ko se soutenir entre nous tamusunga na posa ya film na ngamona sa elo mona na posa ya président vie de loin na posa tamusu ya Sundiata ako exiger ngate. Soka exiger nga lobi pe ya na posa na ngai. C'est-à-dire tokotambula kaka na ndenge wana. Yango tokoma ke oyo moi 50 dans super moi 100 moko boye tourner. Ekoma nango bongo beaucoup plus bato yo on ne bazoya c'est-à-dire bapesi film mota msupa ekila
ekilabika nana petit na nga moko boye azalaka na nsima ndako boye so nabengi yanga faire wasenga nga $50 to $70 wana elianga nabenga ata petit na nga moko boye ntango abenga mpe petit na yango ya kojouer place wana mpe donc petit yango mpena ola ya kobongisa aporte un plus na filme wana nde ya ye kotia ne su moins de plus donc moins pendako donc apesi ne mpe makambo te tandis que soko obebisi tama mbongo moko boye ya bien mpo na mosala na yo eke malamu omona mpe ke non filme ekotalama makambo te ekozala nango bien. Yanga fier lelo ba film na bino wana kande bozoza na besoin etala matomoni pe ba chaîne ifungwami ebele ba président Bodo ba komi na ba chaîne ba tebele ba komi na ba chaîne même na ba YouTube Yanga fier TV mamonde yango bobo magie po jango ezokufa na we komi moto abaluki kana simanda ku abengi ba fungolele chaîne to bino ba mibali yango ya ba artiste et comédien balobi bolingi nde je ya showbiz papa pesa sima pose moi quelque chose to moi c'est à poto asala yo na ebite yanga faire pokutana na proposition wana ba proposer pesa sima ozo moi quelque chose ofungwama to ndeni e ubana no ndeni nana mutu arrange ona te bana batu na bango bayebani pena ke no o azabo o ubana nga no na ndenge nini na to biso to bato bangambo banzambe ngambo ba Jesus Christ de na oyebi ke baninga obozaka na bango ebele bazobeta showbiz o ba tozaka na bango te tozana bango bana yebi bazali basebele natanga ta moko no ye moko miyebi place azali ozobanga ka alanda no miyebi donc tika vraiment mona mai tika tala kaka balobi à quoi sert aux oignons ya mukili mais o raté bokonza likolo donc nesto to sala za na mopamba donc tout landa kaka to kanga na nzambe yene mutatombolaka yene mutapesaka donc yango wana conseil kana ko pesa yo ndeko na nga vraiment osaka makambo wana donc tika yango ya malamu te yanga fier nzela basi ya poto yo poza na mwa likangu moko to ozo penser abenga yo nde baninga bakoma okende baninga ba président musu pe akanga mwa kwa mo boye ye kaka nde ya kokoma kuna pe bete pena shita sima momi aleli olobi moko yebi makamuna lobi na olobi pela makambo bandeko bazwa kobetisa na basima mpona mosala wana déjà répondre toke bien na question na donc yanga fier pe aza na mwasi moko boye ya poto oyo ozelaka pe soki abengisi yo okomi kuna obete shita sima otiki ye osali vi na wana ndenge na ngai nazelaka mwasi te nazelaka nini te nayebaka nde naza nde na miyebeli keno ti tokuma na banemo boye oka eza likolo oka eza liboso awa naozala na ngai awa te naozala na poto mpe na bapropre fort na ngai moko mwasi te na propre fort na ngai ebike bino bowanga na bien nawanga na nini nazoloba makambo oyo monde entier ezotala nga oyo monde entier ezomona nga nazoloba makambo c'est-à-dire ke no natielaka motema te ke na mwasi moko boye ya poto abengisa ngai to non ozo comprendre toboyi te toza bato nde toza boye nakozala na mwasi na kini tuko mpe nakozala na mwasi na poto tuko mpe nakozala na mwasi soki wapi bolingo ekipaka nango te sauf que biso mpe nde tozomemela makambo yango mwa motu mosusu azosala kaka théâtre mpo na kaka mwasi ya poto mwa motu mosusu azosala théâtre non seulement mpo na vie na ye mpo na carrière na ye mais aomona kaka ke non mobali nazwa mobali ya poto nazwa mwasi ya poto mais ngai yanga faire nasalaka théâtre parce que eza mosala na nga eza métier na nga eza boulot na ngai yango wana nasalelaka yango nyonso wana bible ezoloba chercher premièrement le royaume des cieux nyonso ekopesamela bino na nsima donc yango wana ok papa yanga fier tozonga sikoyo na mosala ya bafilme filme nini oyo yo esi okomi otie yango bato batali mpe basepeli nango oyo yo moko okomi na maboko na yo to mpe ide na yo ovandisi mpenza baprésident baninga oprésente filme na yo oyo esi esepelisi public ouais sikoyo nde bon na niveau ya kin bafilme esalami nango oyo nakomi bamasque de vieillesse etalami masque de vieillesse na groupe nouvelle génération de papa ogi oyo uti kosila oyo erreur na nga eza ide na ngai mpe malgré nakataki yango parce que na voyageaki eza ide na ngai etala eza mpe parmi bafilme oyo etiami mpe ka na kati ya bakini awa nayebi ke filme amo nauti kokoma wana totourne yango na Cameroun ngai pululu epuis na baacteur mosusu ya Brazzaville na ya Cameroun tosali yango version français na lingala là écrit par moi-même nasali ka journée moko nakomi yango na journée moko ide eza ya pululu mais nga motu nasali scénario nango et puis nasali mise en scène nango et nazondima mpe nazomonela dans ntango ezala sur le marché ça va bouger quoi donc yanga fier yo kende na Brazza na point na botravailler na pululu
obangi te ke pulula koma ko empoisonner bato na ndenge bino mo ba comédien bo akizaki. Non, il est côté. On est ça ba comédien, t'es ça ba journaliste, ba journaliste ndé mutu ba akizaki. Donc na fan na pululu les lotés, to bandikala. Et puis, nous avons passé un bon moment dans le voyage, tout ça, plus ou moins 2 mois, nous avons Libanda. On a toujours qui déplace, toujours qui déplace, donc, nous avons la barrière pour c'était. Sauf que tout ça, tout, tout est bacani au toujours ça là. Donc, nous avons la barrière pour c'était pour nous, ceux qui boyent, pour nous, la salle, non, 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 non. Empoisonner mon tout n'a intérêt ni, empoisonner n'a intérêt ni. Nous avons fait un coco maïete, yé père tika la coco mangaïte. Donc, Papa yanga fier. Nebi oza baninga moko mibale o penza bo bandaki carrière na bango. Mais comment na yo komata o fréquentaka bango lisusu te. Pona nini po bango pe baza ba artiste loko yo bo sofaki na bango. So ipe na ko pe kotanga ba kombo na bango po yebi. Eza lokola président Zamba. Messi Bokanga oyebi bango mais bo banda na bango na souffrance. Lelo kaka kibori yanga fier to kibolata vie de loin wana nde sali ke yo boya baninga. non, on va master langai, on va master. Et c'est qui si? On va master langai, on master langai. Yo, tant que bango sait que yebi vraiment, on va master langa. Papa Zamba, Messi Bokanga, on va pena ba master. Surtout Messi vraiment lingua la, to bani pena lingua la vraiment. Tindenge to comme na ba limba wana. Donc tous en biso ensemble, to so la na biso sauf que ba boulot ka ndenge ezo kokanga kanga biso ba temps milai yango zo permettre teta mususu to mona na ndenge to banda ko mona na liboso. Parce que tu commences à programme moko satiré ta sunga dans la poste na mona zamba mais zamba na tournage mobo mais ça comme journaliste comment ko tambola ti na baba Congo ko kele ko sala ba interview ndenge ni manio ko bota maka ba pondu ndenge ni bimaka o benge bo na zala kasangulu siko yebsanga muta zala kasangulu avanda ngani na ke do na kasangulu pe ya manga wapi na bilanga place aota au sala ba émission wana donc yango na yebika ke non semaine aussi la tête ko mona na bandeko na nga donc on est ensemble vraiment voilà bapangi batunanga vraiment ya mutema yanga fier tozoki na oshite idée na yo ezalaka nini na monde art soki lelo okomi pe mwa mukolo idée na yo penza oyo yo kanisaka ke nazwa nini nasala nini po lobi efutanga eloko nini tangu na kotika monde art bana nanga ba bénéficier na nini mutu nyonso ntango asalaka likambo asalaka yango po bénéficier asalaka yango po gagner quelque chose. Donc idée nanga ezalaka ke non nasama kama minene par rapport ya musala nanga oyo nazala pe parmi ba grand ou peut-être lelu nazate kombo nanga etangama ndenge ba président sans souci etangamaka ndenge ya ba papa Doudou ba papa Lukuli et bazate en vie mais ba kombo na bango etangamaka pe tozalaka toujours totambolaka toujours na ba pana bango kaka ndenge bango batambola ndenge biso pe tozolandela. Donc yango wana vraiment ozalaka soué nanga et puis donc oza ba projet yanga faire balobi bino bokoma ba escroc na yebite soki lelo producteur moko ayepe na motema malamu na ye lokola boss nanga Edo Amani soka ye alobi achepe na misolo na ye Angers yanga faire asangisela ye pe baninga na ye ba comédien basa la film est-ce que oko respecter po bino bokoma o tourner film ndambu otindeli boss muto atindela ki o producteur ndambu wano etikali makolo tindele libumu na mapeka otobwaki na net parce mususu yo bénéficier or keza film ya mutu mususu atindeli ombongo non wana eza mabe bandeko bosalaka bongo fama botika parce que eza parmi ba biloko oyo ekomi okotya bato mwa ba mtema moko kilo nde balobaka muyaka moko afingisa bayaka nyonso bamabe oyo bino bozosala yango nde ezomemela biso lokola mwa bacharge moko boye c'est-à-dire ngai yanga faire eloko nalukaka eloko nalingaka makasi na vie na nga lokola ko garder personnalité na nga lokola ko sauver dignité na nga eza te. Donc soki papa atindi mbongo pona sangisela ye acteur to tourner film moko donc akozala décider na tourner les films na soka bi 3 épisodes na osala yango ti ba épisode nango nyonso pi et puis amoni yango ndenge akanelelaki lobi bien eza ba rumeur olobi bien que eza ba rumeur eza ka réalité te tout qu'on peut cause à la réalité c'est-à-dire ndenge na yebeli président Fiston ça oui kaza atakimi aza poto président Fiston akimi te oza mboka na ye oza Fiston mboka na ye ke no kima mboka na ye mwana Congo c'est-à-dire pour mes anines na yebi président Fiston c'est un intellectuel
amoto ya raisonnaka bien akoki konie konie te ndenge outi kolobaki anie parti songolo andimi parti moko pakala en fait en réalité biso toza bapoliticien te toza bapoliticien te boliaka mbongo bapoliticien bozovivre nango kasi mosala na biso à travers mosala na biso yango tozolia bambongo tolia bape bambongo bajournaliste tolia pe bambongo bafani na biso yango esaliki eboni parti wana mpo bango lelo baza te non 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 na ndenge na ama qualité ndenge nayebeli président ozo comprendre ndenge nayebeli président Fiston donc akoki kosala eloko wana te ntango mosusu eza kaka eyokeli mabe kaka ya bino bajournaliste mpe boloba kaka biso bacomédien toliaka mbongo bapoliticien ebo badocteur baliaka bambongo bapoliticien te koza yanga fier badélégué baparti politique na bango baliaka bambongo bapoliticien na bango bango c'est normal bino nde bozoniye babi bino mpenza pasi non même pas tala kaka ke epesi mpe parti oyo baza na pouvoir mayele bazala ekenge na bino non 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 toza baartiste na bango toza mpona kopesa kotombola bendele ya mboka na biso ndenge tomonaka trésor putu batombolaka babendele na kote ya bale na biso tomonaka Dieu merci mbokani tomonaka bamukoko batezadio ozo comprendre donc eza mpe na ndenge na biso so ezalaki ka équipe nationale moko ya théâtre ekendaka kobeta quelque part mpona towela coupe mombe toya nango na Congo ntango biso tongo ata na ba 10 coupes d'Afrique et puis tu as 3 coupes du monde na comédie yanga fier mais papa yanga fier kuna bazo luko musala oyo ko sala nini papa moni sikoyo moni fonake mama zo bela okuna fayo sisa musala oyo ko fona libana na pesa lo rapport mabeto ya mala mwana patron benge papa limbisa biso mukie tozeki ka te ngote poto pati sa musala polo maramuseze bela ko sala ndako moni bolimbisi tozo libérer le ye azokota na e pardon papa bon na pesa quelque minutes pour on pesa rapport mabeto mama ko pesa rapport mabete mama soko pesa rapport ye pa jonga mwana butu ko pesa nga ba rapport butu ko sala nga ba rapport na mama lingi te ka na sana yo mwana mwasi yo mwana mbaye na kosala no nini alobi na okeba c'est bon na yoki quelque minutes na ozela okuna chaji na zoya okay yanga fier pena awa yo zano boy lor silo ko mbinjo ya mama me fatile ya ko saire mama na ozalaka nde boy papa yanga fier tokomi na suka ya masolo na biso mwa ba dédicace na baye bazolanda yo ouais toza batu ya batu tozangaka batu te vraiment talanga pena déjà musala ezobenga ngai napesi vraiment mbote na nga babi mikolo oyo les 3 fois par an français 3 fois par an français 3 fois par an français matondo miezi garçon capable 3 fois par an français talaka kaka yo ya matondo miezi 3 fois par an français wana zomona ya nene wa nzambi na Lille motema mama Kati Kalemba donc mama Kati yanga fier na yo yeyo vraiment yanga fier na yo yeyo mama Kati ya batu ya papa nene wa nzambi wana zomona susu Linda Magneta da Silva mama sociale bakisela ye tel cœur tel figure Linda Magneta da Silva balobi otali mwasi vraiment obino wana vraiment maman yo vraiment bino batikela rabino te papa yanga fier bino batikela rabino micro soki na pesi mbote te c'est que vraiment na wana naza ingratitude nazo ya tekali na boka kaka 3 personnes et bon baliaka libanga papa so libanga zela kaka zela to kota zela moko wana OK wana zomona mama sociale mama oya leki ba mama nyonso mama Gelte Luce mama ya Nasi Masamba la fille ya catalogue mama ya Abel Bolokumu la canne à sucre balobi bano bazo pesa lumière na kati ya Canada donc bino wana vraiment Nasi Masamba là c'était papa yanga fier balobi Suzy ya vie de loin ngai ya bino servante Laetitia Ekila na EHP topesi bino ba gros bisous na boss nanga Edo Amani na mama nanga GH tala kaka yango na sikoyo tozotikela bino papa yanga fier asepelisa bino mwa mukie papa tika ata sa musane mukie kwa oya nokomba ese lote limbise ata pona ngai papa yanga fier siko totikeli yo sakana na bana EHP ndenge motema no elingi yaya toke Cameroun
toke Cameroun bayambi biso pa ya boss moko so avant tokende pa ya boss wana tia kaka yo yebi kaka yo moko yebi kaka tokutaki nanu Brazzaville tolie bakoko tolie mboto na ndenge moko ya kosakana te ntango tolie bongo kokoma tokomi na Cameroun pa ya boss wana nzoka mutu moko tozalaki na ye libumu déjà bandaki kodéranger ye libumu bandaki kodéranger olesinele biso ye bato tokendaka na ye alobi eloko te donc ndenge afandaki wana azalaki mal à l'aise na ndenge ya kosakana te tokomi tofandi boss ayambi biso tofandi tobandi kosola taka na Cameroun pourquoi papa yanga faire comment tu vois que nous ici en Cameroun sommes de venir ici chez nous parce que c'est votre pays babandi ko bakaka ndenge baka ba français na bango totala kaka mbwa ya papa wana yenda kwa yuko fana na sie makolo ya membre na biso moko o libume bandaki ko déranger nzoka yepe na sa mutema bandaki ko luka ndenge ni ko bimisela babiloko eza ko déranger na libumo andaki ko mona moite tango mbwa yako fana na sema kono yoka na mutema ne voilà na moni siko ndenge ni ko se décharger to fandi mukiwe loko boko so bimaka siu siko yo tanga bima siu siko loko mbwa zalaki wana biso no so miso esa nini etala na mbwa yepa zoro banyama mbwa yo beri nyonso zo kolela yo hawa okoyeba siko kaso yebi bale tui siko lebimela pa na ye undazo sala transfert ko ebimela ka pa ya mbwa donc siko yebi bale tui mbwa pa ningani biso ka mbwa ya impoli ya misa to beta kaka tui njoka mukolo ndoko bande déjà ko timbela bi toi milu kitila sinon le monsieur là va chier sur toi. Non, il y a ça bon pour que dans ce coin c'est la boîte vert, njoka bakolo parler ba yeba ki déjà que non ce type là a ça la makamo donc botika kolia bilialia ce n'est pas vraiment normal. Papa yanga fier o imitaka président vie de loin. Moi Babilo ka président vie de loin et c'est Pélissa biso. Merci mauvais bisika vous allez vraiment. Aza déjà na kin depuis lobby oui. Comment déjà donc je crois après émission nazokota déjà na WhatsApp na meka pe ko sola ne pe ko souhaiter bon retour au pays na ba bonne guérison ko ici déjà na souhaiter vraiment donc merci vraiment donc le baki nini moi babiloko wana ouais président vidéo yo moko mutali boso ozo balukela nga o te yanga fiere moni yo moni ke loko za ngote ngana fe na ngai eloko za yemu talo bana monde boyebi eloko bowelela yemu talo bana yo amanga na yo wako utala ngana ndaku te pwane napisa ko yo zalaka ne pembeni na nga mingi uningo kima nga pwane ba yo mtochela ki non ska okenda eloko ezala ngote eloko ezana ngote wana aza vraiment vie na ngai donc nalinga vraiment mingi ye pa linga nga mingi vraiment donc c'est mon vieux donc bambote na yo pe ba bon retour au pays na vie na ngai olbi wanini ayuna lava oteli boye ave église te ba prière oh c'est église na mino zo kana drogi non ayuna mama ambadima babi basekaka kaka donc c'est ça. Ok, merci. Boyoki papa yanga fier ndenge alobeli bino nyonso tu ya malamu pona papa vie de loin ya yebi yango te pe akosala ka pe yango te boyoki pe lisolo ya carrière na ye place a uta ti lelo akoma o ya komi na ba relation na ye wana wanga wa bino la itisi ekila na pesi Regine nga mobimba ba gros bisous mon boss Ido Amani mon boss Edo yo ozaka ka boss kaka ya ba ekila kaka boss kaka ya ba ekila kaka ya ba yanga fierté boss nanga mama chérie na yo pa ekila lelo yo papa na ringi na mona na miswe suka ya sanza yango yo tindira ngambongo na futa ndaku papa sino tiba kulongola ngai boss Edo yango wala. Ok, attends maman chérie maman GH babi bolingo ya bana oki kolela ya yanga fier donc ngana bino tokutani na prochain numéro papa yanga fier chaîne na biso yango yo EHP Media papa yanga fier numéro na yo soko lingi boss pina bosolola chaîne na biso komo nango EHP Media bien aimé dans les chaînières veuillez vous abonner à
EHP Media. Ndenge nazomonela ba chaîne nyonso oyo bozomona ye YouTube wana kala mingi te mundela zokomisa ngo ba chaîne ya mbwa. Chaîne ezotikela kaka moko EHP Media. Ezali chaîne oyo eza ko consoler batu na bakatela bandako. Moninga ebi boko moyo no kota na YouTube te be likolo TV na kaka EHP ezaka ndi chaîne ne bino. Ah, c'est un chaîne très mirebolant. C'est un chaîne très gibolant. Non, vous s'abonner. Ce que vous s'abonner. Attends, ma choumou na yo nyonso. O kota Lola. Ce que vous s'abonner. Lola na yo mon année. Vous s'abonner na HP Media. Donc, bah tout bazan na poche ya ko contactenga na nzela ya babenga ngoni etando ike ya Chombo. Benga na plus 243 89 54 82 256 plus 243 89 54 82 256. Donc bo salate nenge frère moko ba frère ba ndako lopango ekangam na biso wana eloko ekamsa ngai mutu ozo yiba wifi ozo sela wifi ya église pour télécharger ba film porno. Comment c'est possible? Mutu azo sela wifi église azo yiba wifi église pour bando télécharger na yiba film porno. Non, c'est pas normal hein. Et puis ba kambo chanja nazotindira mwasi nini film moko boye et c'est les rere ko pas pasteur na biso film porno yo pasteur oh film ngo bien boye tindanga mususu eh pasteur andimini ko pengo ngaso muteme maleko mitungisa nchambi nanga film ke yo pasteur komelinga na message frère film ngo kitoko tindanga mususu ya batu mwindo zate. Abonnez-vous massivement à EHP Media, hein, à toute ma famille, la famille Lofambo, en Europe, partout, hein, à toi Prudence Siara Bob, maman, na mwana, hein, Yomoro Yebi, Rosita Bokungulu, moi si ya Yemei, hein, la famille Kamba, bo s'abonner, Ebele, maman Nancy Massamba, Balobi, la fille à catalogue. La famille Kamba, Maître Kambez, Sarah Kamba, grâce à Kamba, vous s'abonnez ebele, Oyabino Laetitia Ekila, Yeyo, Tokuta Ningana Bino, la prochaine numéro invité à Chicago.